Mituka. Donc c'est comme ça le système congolais. La plupart des gens qui nous dirigent, devant conscience tabango ba yebike, ba mbongo mi bozui mingi obazui, bazor na ndenge longo banité. Entre biso na bango. Bango baza lo la biso to ali felo. Oh, eza pe processus hein. Eza processus ko kansate kaka lelo makabi nyonso mbala moko état de droit. Yo ndengoza a. Yo samba na ye. Yo samba na papa wana, yo samba na mama wana. Avec le monde politique à biso, il y a ba quinoa, politique à RDC. Au roman bateli yo boy. Mais nzoke za boy. Ya mwana sepela ka Patrice Ayemba jugement nzambe. Jugement en colo. Ça va mo que l'Europe ait son raison et continue pe kaka boy. Ba colossal ba bomaki biso. Au kufisi mutolelo sale $7,000. On a des enseignants. Pourquoi on a tika otangisa? Ezali mawa. Tala fonctionnaire ya l'état n'engazo souffrir. Biso to bonde la même nzambe pesa nga biloko kolia. Est-ce que vous trouvez normal? Vina ki obi ke nga openda corona oko. Ce qui pena ki corona. Kinshasa ba aussi là. Dans la kitchen corona zate. Nazaki professeur anglais. Ya mwana mukonzi mo na mboko. Kondi pena likolo. To mesel na même projet mon boy. Ah, maman Tiffany. Obi ke ba commencer la projet nanga. Nga mona bomoyi na mona penza ke non, hein? Projet. Ah na oloba awa ti ba comprendre te. Yo sa ba continue biso boy. Mabeni biso to sali ya rozabino lokwa ba kondi. Si to sala ka mabebe biso to senga bino pardon. Un bon papa, une bonne maman. Ce qui bana ne ba liete wa pasta motema. Let's go. Des milliers de gens qui ont reçu à travers le monde, Seigneur, que ton peuple soit édifié. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne venons pas ici pour le règlement des comptes, mais te prions, Yahweh, que par cette émission, que ceux qui étaient abattus, que ceux qui étaient découragés, qui se retrouvent. Bénis ma soeur, qui fait la joie, la fierté, Seigneur, de filles ou bien de dames qui œuvrent dans l'évangélisation par les médias. Continue de la soutenir et de bénir son ministère. Qu'elle persévère dans ton champ, qu'elle soit une dame modèle, exemplaire, et que par elle, beaucoup de filles viennent à toi. Que ton esprit nous conduise et que tout soit pour ta gloire. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui devant vos postes. Je m'en vais déjà dire bonjour, shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, l'humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste Dipitikoa, toujours dans les Nazaréens, dans cette émission Masolo et Mboka, nos commentaires. Aujourd'hui, je reçois un grand monsieur, un grand homme. Il est sur ces plateaux, nous allons le découvrir donc dans mon Zindo Naye. Mais avant toute chose, j'aimerais demander à la régie si possible de nous balancer un élément, donner-nous un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après pour présenter mon invité du jour, Régie, avec Alain Kiakala Yves Bolofa. À vous. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon. Ni nani, Tibidondi, Aksanti sana Bwana, Tibidondi,
Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu. Sabadindo Tokumisa Yesu Masiya nangai. Azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo azana bomo Yeba Ça occasion bango bazo sombela balopango. Nesika 300 mutaté 3 millions. Mais c'est peut-être il y a 30 000 dollars, mutaté 300 millions. C'est ça le système congolais. Système yango zomo na batebeli ba otonga bandaku, bazo bala bala, okota lopanga mutana 25 mituka, bazana 30 mituka. Donc c'est comme ça le système congolais. La plupart des gens qui nous dirigent devant conscience na bango ba yebike, ba mbongo mingi bozimingi o bazui bazongo na ndenge longo banité. Et belé bazon na ndenge yango zomona ke bango apparemment bango baza écart eza makasi entre biso na bango bango baza lola biso to ali felo et to senga te to zala ndenge mo na bango mais biso na bango écart eza to eza na ndenge nini mbongo à l'état bango bazora na bango ça akosamba na nani. Et dossier tel que je le vois, c'est fini. Pardon, mais c'est fini. On en parlera plus, ça c'est mon point de vue. On en parlera plus, c'est fini. Effacé, effacé. C'est ça le style Congo. C'est ça le style Congo. Mais ngana yo, netingabwe, liboso simana na mututa pa yesu. Obotami na famille nzalozo kola na kinzalna ki mobola. Mais kana mawankola zomo ni somo ndambo wa mutu. Nga no suka lilawa mwere mais c'est fini ok na makala. Les mêmes jours ba memo na makala mais bango te nana ko mema bango na makala. Yo zana ni osamba na bango. Donc, avec tout ce qu'ils ont comme moyen. Non, c'est fini, c'est fini. Il faut l'oublier. Mais parlons de l'état des droits. Lorsque vous dites ça, vous ignorez l'état des droits. Oh yo, tout le monde a raté. L'équipe a cabinet directeur à cabinet chef de l'État. Non, tout le monde a monté dans le cas où yo, bakanga, DG, pas interpellé, tout. Mais le gouvernement, tout le monde a un état des droits. Tous encourager des konanga ba effort aux salema. C'est quelque chose où il y a quoi encourager. OK. Totikala ko yeba côté. Maintenant là c'est on voit la bonne foi, la bonne volonté à président Abso Félix, notre bien-aimé dans le Seigneur, ben fort azana la bonne foi. Oazana ngo ya état de droit ya rosale ke makambo ebonga nzamba sungai. Je sais que ce n'est pas facile. Mboka o muyibe za lokola ande topé maka. Mboka o détourner mais ça normal. Et tant que y a une logique, je vous dis, ce n'est pas facile. Nous sommes en train de l'encourager. Mais attaque au bongo, ils appellent processus, hein? Ils appellent processus. Quand on s'attend à l'élo, on se dit que état de droit. Il y a une ngoza a. Il y a samba na ye. Il y a samba na papa wana. Il y a samba na mama wana. Namukonzi wana. Il y a samba na ye. Biso nektoza blaguette. Bongo mona ndenge ba ko na jeep okay. Botela ngai wana. Bongo bango, c'est ça le pays. Yango na sepela ka Patrice Ayemba jugement nzambe. Jugement en colo. Ça va mo que l'Europe ait son raison. Mo que ko acclamer félicitations, tu as bien travaillé. Nous sommes contents de toi. Est-ce que nzambe pe na lola lobeli o bongo? Nous encourageons l'état de droit. Mabe za mabe, malamu za mala. Mais esale mapona mutu nyonso. Ezala teka kapona mutu nyonso. Azala nani to nani. Soka kuisa mina mibeko. Bazoye basambisa e rozala penda e repesa image moko ya. Les 11 bazo sambisa déjà mwana mboka Vital Kamerhe oyo Alexis Penja mikolo na makala. Muna pena na pavillon 8. Alexis Penja bata. Mikolo mo ebele. Mais les 11 jours bako bimisa pour être basala na audience forêt au bandi penza été selon yo mais quand on fait analyse parce que mais quelqu'un peut ba ko ba za lokuta yo kanisi fa cha ko kangisa kamera te yemta kangisi parce que na mwa bulu ki bulunga nini oyo constater na makambo ana est-ce que ko sambisana et ko sale ke pamba tiloka ba kotisa ki singeli ba sale loko lolinge ba ko bimisa ye o bandi ta après makambo ana ba ko bimisa mona mboka Vital Kamerhe pe ba ko sokola. OK, merci beaucoup pour la question.
On a un monde politique à Bisso, il y a Quinois, politique à RDC. Au roman, on va tirer le boy. Mais disons que ça boy. Faut faire attention. Et ça, on le bamaraming na ba TVT. Dans ce moment, travailler dans un mois pour réfléchir autour de la situation il y a Vitel Kamere. Na comme na conclusion que et ça makambo ça na cessé. Oyo ngano to yebite. O bango moko ba yebi. C'est ça la politique ya mboka na biso. Bozo mona o détournement o ngani na zomona. Mais eroyeba na zomona ke eza o to zomona te mais eza na makambo oye bomba mi na cessé et eroyeba na très bientôt. Voilà un peu point de vue là parce que na politique. Qu'est-ce que vous attendez le 11? Selon yo. Azali mwana mboka. Soki asali mabe etalisami ete ya solo asali mabe akwesami basambisa selon mibeko soki peke na nsima na yango esali ete bamoni ete asali na ye mpenza mabe te batiki ye azali mwana mboka mais tosengi bible obi la justice élève une nation eke basambisa ye na bo elongo bani ekozala eloko moko ya kitoko. Mais ceux qui ont la kenasena ezalmaka misusu wana ozala bien te. La justice élève une nation. Et que basala ngo pe pona mutu nyonso. Ceux qui nga max na sali mabe ba interpeller nga basambisanga. Ceux qui na kwesami a max o kwesami ta etumbo na yo yango. So mo que a max a kwesami ta sane mabete ndeko max tosani ni totikyo ekozala malamu mingi ekosung bato akoma na kobanga bato po mboka na biso lezo kufa eloko bomi Congo eza ki muyibi eloko bomi Congo ki muyibi moto komi ministre lelo ba bise que non esika oliaka esika basala esika baliaka à peine commencer ka 10 parcelles on te kingo ba bataki na monoko 15 parcelles mutanova na tamso na livulu aneko futela mais après un moment comme na 30 parcelles mais ba yebani 50 parcelles na mutumoko vanda no pela ça avant na été 50 parcelles yebisanga Congo mbongo ya Congo tal enseignant ndenga zo souffrir ma sœur ngana ka enseignant pourquoi na tika kotangisa ezali mawa tal fonctionnaire ya l'état ndenga zo souffrir. La vie est congolais, surtout dans le moment de confinement, oh ma soeur. Vie est comme extrême, donc vraiment difficile dans le moment de confinement, oh. Collier comme un problème. Quel pays au monde? Au Botami n'a pas si, au Koli n'a pas si, au Koufi n'a pas si. Et heureusement, Mikolo yo. Et ça que Kunda Moutou. Et comme l'angoto pemi moi mouké, et continue peka kaboye. Ba colossal, ba boma kibiso. Au coût de moutololo sale, $7,000, $6,000, $5,000. Au bique ce avec $500 au kunda pe moutou. Ba na poto ba pe ma pe moi mouké. Beaucoup fait le moutou vendre 3 mois besoin c'est là mbongo ya sale. Ce commis 12 heures colossal habité. Maman Tiffany. Moutou zoya. Boke no kunda ko na bilo moutou sa zoya. Vous comprenez? Quel pays, qui même na Brazzaville, vous voyagez, qui même na Brazzaville. Par exemple, le manger kolia, babo sana on a moutou. Biso to bonde la même nzambe pe sana biloko kolia. Est-ce que vous trouvez normal? Au terminal 3 heures du temps. Oui, vous êtes transporté. Au belo que l'hôpital problème. Mais tala ba kondine ba osaka na mbongo. Tala ba kondi bango moko ndenge bazo saka na bambongo. Mais ça c'est quel pays? Tikato kitana coronavirus, oyo confinement ndemo beta Gombe Kangami. Baba awe kosi là je crois le 20 mais esengela ke si la metomoni sous président Sengi baba kisa lisusu mikolo na confinement asengi ba pesa mikolo pour que ba vanda toujours na banda papa Max ba obika to ba kufa. D'abord par rapport au confinement yo ngana zomona eloko mabe ya liboso sensibilisation zo salema bien te. Ça, je te dis vrai. Sensibilisation. Vous pensez que comme la TV reste à la maison, c'est ça la sensibilisation? Jusque là, les Congolais, belé, maman. Yonga notre tambola.
sans aucun semaine vie na Kinshasa zongi normal vie na ki obi ke nga pendant corona oko ce qui pendant ki corona Kinshasa ba aussi là dans la Kinshasa corona zate tena lobby hein corona ezali OK. Mais dans ce monde, il y a une main visible dans Kinshasa où ils ont battu la bisso. Sinon, mais Kinshasa est là. Oh, vie zongi normal. À part Baba, à part l'église, hein, à part l'église, mais t'as là na à bisso. À un moment, on a début d'aller comme on a peut-être que timidité, hein. Ma lili batwaza banzelete mais à cause ya nzala pasi eleki mututa biso na kufa na kufa elo bimisi batwezani nzala na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres chez Labino, moi, mon tio n'a pas l'agence mon robot Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Azala bana 7. Avanda hakukata. Ausalani. Akasi porter lelo. Lobi akobima na nzela. Lelo transport comme pas nyose comme embouteillage et pourtant na débit. Tambona ndengo dingia. Nza eloko na olela. Obi pourquoi le lelo batutu a commencé la politique. Il dépasse le bini et peut perdre des réactions bango pour nani nzalele ki na Kinshasa ba tche matoi na politique siko yango ba tout ba komi politicien mututu a comme peut sa point de vue nzala joto ko zwa ba konza mboka ba comprendre congolais au laisser bien au latissier bien azotambola bien ibana ba occuper ce politique ita donc bato bazo kamba makambo ya Corona. Babongi sa sensibilisation na bango. Sensibilisation ezateka boye na kwa moko boye. Non, il y a des stratégies. On repère ça awate. Il y a
Oui, ngana, oui. Maman, Yamax. Il y a la mouké, ma soeur. Yamax, mais ça t'a manqué pour non, peut ça te. Mais t'es quand t'as balancé, t'es quoi qu'on a besoin de t'es quand t'as balancé, quitter. Moi, coca bois qui est là-bas. Obi ke bato beye basela mayel nanga. Nazaki professeur anglais. Ya mwana mukonzi mo na mboko. Kondi pena likolo. Naki professeur anglais. Ya mwana mukonzi pena solo ya mona bona personne ba comprendre. Nando pesa mwana ku ba benga ngana ndako. Mwana sale ke prof na biso na zalaka dur boye. Nakenda pe na même qui projet p tant message na même projet mon boy maman Tiffany obi ke ba commencer la projet nanga nga mona bomoyi na mona penza que non projet ni na oloba awa te ba comprendre te na mona famille mukonzi wana likolo penza projet na va wana TV na otala na BRN na sala qui ton appelle ça bango projet accusé de réception ils allaient quitter tilo ba sala projet nanga nanga si que nzamba pesa biso makabo ngali kabo nzamba pesa ngeza créativité en tout cas nzambe apesa nga ngolu ya créativité la conception bouliste so ya coronavirus non lo bateli na senga kana ba konzike baluka attends le mais et ça n'a pas bêté mais côté sensibilisation na zobanga et que sous corona na penza que abia silika na Kinshasa aux la somme pour sensibiliser inconscience ces amaka c'est pas ba quinoa ba sans foutiste à les autres chaque jour cela ne suffit pas maman cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et on sait que makambo belé sinon t'es vraiment que heureusement que nga bara nzamba za na Kinshasa et nzamba za na Congo. Sinon t'es tando benga. Mais bakangi l'église papa Max juste tout le cas pas maintenant ko yambo na émission mususu to kolobela kaka l'église pour yango des domaine au vanda mingi na ba pasteur parce que ba pasteur toi Kinshasa yo za na bango. Mais bah ouais bien je crois bien papa Max tikana tuna yo réaction na bango na sisi za la ndenge ni tango bakangi église et ko sala bango ndenge. OK. Tu sais que c'est une très bonne question, c'est toute une émission. Nous avons quitté encore réfléchir. Bakangi l'église au la bâtiment, mais l'église a solo yango, a temple yankolo, tous continuer quoi est vrai. Mais là on a s'appelle dans mon point de vue. Je vis des hommes de Dieu. Ba mususu même na respecter ba kasi. Ba l'équipe na TV. Bon ndeko zalia na bandimi Tindo Frandi na yo, dim na yo kingandi na numéro oyo 089 360 77. Ngapela na CPI na ngote. Kotinda ba dim, bo front, ba action de grâce na banzela on oti kopé sana. Ça c'est un point de vue. Ma soeur, toi tu es chrétien, tu es servant de Dieu. Moi dans nzambo a enseigné. Moi dans nzambo parole vanda kati na ye. Ma soeur Tiffany comme servante de Dieu, oyebisa yete que tinda 10 minayo na un peu ça ton batigo cache ton bertel. Oyebisa yete yé moko. Voilà. Ayebi que l'église dans ce parfois te foute là. Attends te foute là katé, il y a des permanents qui sont là. Administration église est koufité. Moi moko nzamba, pas même malgré confinement, ils appellent na bateau yo. Basombi ba lupango na moment confinement na ndenge abia yibite bamsu ba voix mi mikolo yo lokambongo zobi mama mingi na cadre ya na cadre sensibilisation bamsu nde moment bien yango rolia bambongo mais appelle ba oyo nzamba fungo na ba porte na ndenge ya bien tant na confinement mais na mona ki ato bisinga te nomoni kabamba na studio ozobongisa pona les nazariens tu vois oyibi mbongo ta moi $10 $20 nzamba pesa ko obongisa mo bangé na studio et bravo pour cela donc basa na nzambe sengeli ba enseignaka mingi bana na nzambe kolakisa bana nzambe na ba enseignement. Pourquoi devons-nous donner à Dieu? Pourquoi qu'on peut ça? Pourquoi des bases. Voilà, enseignement des bases des alliés. Momona pasteur Atali na momo yo ce n'est pas bon ba dimbo frère d'été tamsunga na olala nzala tamsunga na kokemba mpiaka kozala. Wana ça fait partie de la stratégie. La stratégie on a mon moment oyo pasteur mondimi totel ankolo
Mosala nzambo nzamba benga même malgré confinement bazolia nzamba opambola bango ba enkolo benga bango malgré confinement nzamba tiki bango de toute façon nzamba continue ko soutenir bango ata soki batie pas dans confinement moi qu'est-ce église des alaka voilà ça la ta moi 2 mois très bien voilà mais insistance wana donc insistance wana pena ba téléphone bo mutati non ce n'est pas bon mais rozala ke au moment confinement panier mo ko zanango na tambolaki nazaki mo eloko na kenga mo église na tiepe na bisi tata mo liloba mais roleka ba TV ya koleka ba TV non et puis même le pasteur nyonso alinga ça la prédication en ligne 3 heures 4 heures au moins siko que non moment confinement il accepte que non ba kilt niveau à famille et c'est que développer kilt familial voilà ba famille na biso za ba foyer ya lo sambo ya matea siko na moment au te kit ba ozango wapi ah c'est ça te kit ko uta wapi nazo mona nazo yoka siko wapi na moment au siko nzambe na lola zesko ba prophétie siko prophétie à voyage yango yebisa so quel se passer au yebisa que na mona voyage nos États-Unis exact na mona voyage na yo kuna nzamba zola sanga faut que en Italie yo kondima yango donc vous ko ubi que moment était biso pe mo makambo ebele. Et je crois que après confinement tant vient aux zones normales et ça va mater au euroté mais sur l'église nazomona yaka kozwa simba boye mater belé aux zones et rosa sous l'église. Merci beaucoup papa Max Lilobana yasuka pour mokola lelo to kiti déjà pamba to lobi penza mayoze ya motuya to kozwa sur mikoleko ya pamba te du jour au jour to kolala actualité ko botama du jour au jour Lilobana yasuka pe numéro de téléphone ne ça va continuer biso boye mabeni biso to sali ya rozabino lokwa bakondi si to sala ka mabebe biso to senga bino pardon un bon papa une bonne maman ce qui bana ne ba liete wa pasta motema alelaka attaquer quelque part ba pesier ndakala na fufu na matembele atala quand il pense à ses enfants bana ba lekite aleli abokolia ponani akanisi bana na ye ko bana mokonza mboka ti batutu bozali na bini to sali bino na bomengo biso na mpiaka na kimobola bino na bomengo ya soki ya ndenge to senga to kokana na bino te mboka na sakame ba congolais ta la vie ndenge comme intenable mais pourtant toza na bozui toza na bomengo toza na nzambe asopa na mboka Congo. Un jour nous avons retourné à Bino. Ni ne bosala ki na bozu ya Congo. Ya mi bali. Na bakambi na biso nyonso ya Congo to sengi na bino bolingo. Bomoko. Obino kaka pasi ya. Muto ali kana teva zo finga président na ye. Félix wana kuto. Obike ngana wa somo. C'est-à-dire que les politiciens na biso héritage nini obrotike la biso. Héritage ntrotike la bana. Télévision comme si ka ba règlement des comptes et si ka ko fingana ezali mawa ya misatu Congo longa mboka chance loko pamba avant qu'on nomme mutu ministre avant qu'on nomme mutu azala ceux qui déjà sur nane total la PCV mboko total la quand même CV total la rappel moi CV batumso mona ka ki petit ya bati. Peu au moins on a un cabinet ministériel. C'est vrai, lorsque on est ministre, je ne vais pas travailler avec n'importe qui. On a confiance. Mais tout nous kato bongisa. Et ça te kaka soko za mongo lokola ngai. Cabinet non mongo za mabe. Au bin époque Mobutu, je vais terminer par là. Mobutu aloba tatabo moko mama. Kobiki Mobutu atika biselo quoi. Mobutu ezalaki que Mobutu a travaillé na ba Luba, na ba Congo, na ba Swahili, na ba c'est ça malamu oyo Mobutu atikela ki biso. Okomona papa na biso na bosani Kombo Konde soki vila kikanda je crois. Papa na zai mu Congo. Mais akenda kuna na Est gouverneur mu Congo akenda na Est ba même ba voter kuna belé pour comme député. Quel exemple? Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Ce qui
Mutwana aza président, soka aza muswahili, baswahili na baswahili. So aza muluba, baluba na baluba na cabinet. So aza mongo lokolanga, ba mongo na ba mongo non batonga. Ngana koza mongo yoko za la muswahili. Mais sous na moni koza ba aptitude, koza ba valeur, les valeurs du royaume. Menaziyo. Donc tika vraiment nzamba sunga biso. Numéro na ngezali plus 243 89 300 60 77 plus 243 89 360 77. Ils appellent numéro à WhatsApp. Merci na bana poto belenza pa bonabino. Vous êtes une bénédiction pour nous. Obi ke bana poto ba sunga mingi. Oui. Ngazuma même moment confinement sozo tambola. Batuaza ba agence. Eza grâce na bino. Non, vraiment ça félicité, c'est quelque chose d'important. Il y a Max vraiment au moins à monogramme plein. Au bon année, oh Noël, oh Tony. Bozo zanga te kotinda la babota na bino ba famille na bino. Vraiment nzamba pambola bino kaka. Bokende ko luka. Botikite bozo pesa na mboka na mais ba yo bazawa. Bazo zwande ba oketonga ndisko na mboka ba paye. C'est triste. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là, Papa Mars, qui était mon invité spécial du jour autour de cette émission, Masolo Yamboka, avec la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, comme je dis souvent, députée. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, comme je disais tantôt. Restez bénis, car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. Ceux qui connaissent ma sœur Zongité, Tokuten Amikole Koya, Bayo Angaï, maman la princesse de l'Éternel, papa la princesse de l'Éternel, on est ensemble, il n'y a pas de souci, le sac au Mokondi. Alain Kiakala, merci beaucoup derrière la caméra. Yves Bolofa, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens news ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens qui chassent a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana donc sur moni titrage na se wana o mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et komemayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Mukolo mama na salaka. Wana bana Israeli bazole
na ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Ya likambo kisi te yo pe ke no luka kisi na osala nini? O simba.